ba rebelle bazui village moko oza en pembeni na Kisangani. Toza plein trêve ba rebelle ba boy trêve baza ko s'avancer. En pleine trêve aux États-Unis sollicita qui na yebisaka bino awa ke trêve wana eza ba stratégie aux États-Unis zo linga ba rebelle ba se préparer. En pleine trêve ba rebelle bazui village moko oza en pembeni na Kisangani. Est-ce que ezangunga oyo il fallait biso la République démocratique du Congo to ça la choix na biso mbala moko te? Est-ce que kota directement na BRICS? Ou comment? Parce que tout ce monde c'est comme si arbitre à côté ba ennemi. Ba ezaki tima se ki buna Ghana, ne dialogue mais tout le monde ennemi azo poussana. Mais les mêmes arbitres azo ba biso non bon dialogue. Ba rebelle bazui village moko oza en pembeni na Kisangani. Toza plein trêve ba rebelle ba boy trêve baza ko s'avancer. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bala nyonso. Ya la voix c'est cette télévision. Mbote na bino mbote bozali et belé partout dans le monde besoin de biso par l'internet. Les États-Unis après si nous sommes mbote c'est bozali. En Europe, en Suède, maman Fatou la main des opprimés. Besoin en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Maokanti Bani Biso Bolingaka. Toloba te auto message ko pesa bino ba actualité politique en temps réel boy ba toza wapi tozo kende wapi puis tokosuka wapi. Merci ndeko na c'est ma caméra John Maboki Bende ndeko Alvi Biali Sina Tirel Simboko la effectivement devant se rendre to ba toujours lola les akofuta c'est mantoko loba Nzambe aboye tokozoya lisusu wapi ndenge toyokana biso na bino biso toza bango na kati ya maya chaque fois to bana mokili za to partager biso na bino information au continent to moni na maya yo moto za na mokili koti ya tembete bo continuer ko prier pour na RDC bo surtout mingi na bande ko na biso ya parti ya est si j'ai auto partager le biso na bino ezali situation où eza ko se passer na est ya mboka na biso après trêve. En pleine trêve aux États-Unis sollicita qui na yebisaka bino awa ke trêve wana eza ba stratégie aux États-Unis zo linga ba rebelle ba se préparer. En pleine trêve ba rebelle bazui village moko oza en pembeni na Kisangani. Est-ce que ezangunga oyo il fallait biso la République démocratique du Congo to ça la choix na biso mbala moko te? Est-ce que kota directement na BRICS? Ou comment? Parce que tout ce monde c'est comme si arbitre à côté ba ennemi. Ba ezaki tima se ki buna Ghana, ne dialogue mais tout le monde ennemi azo poussana. Mais les mêmes arbitres azo ba biso non bon dialogue. Ba stratégie il faut tout ça. Donc le la paix crise à niveau IDPS. Mon conseil au pays, c'est un conseil politique pour comprendre les crises où on est cause à la profitable naba nan. Sans plus tarder, tu continues l'actualité. Tu es en pleine trêve. Ba rebelle, ba boy trêve, baza ko s'avancer. Aussi longtemps que non, États-Unis a proposé qui trêve. Trêve, on a besoin que notre ancêtre qui bang. Est-ce que na kacha FRDC? Oui. Ils en ont très traité au comment? Comment c'est fait que non, à peine trêve, bah rebelle va continuer qu'on s'en avancer. Awa, nazo balancer les binos. On balance les binos bandeko. Résolution oyo. Conseil à sécurité. Résolution Conseil à sécurité des Nations Unies. Il oublie. Bah pays au bazar
ba membre ba sejaki boyo ka position o ba pesi boka position ba pesi bo comprendre ce que toza ko kindela réunion à conseil à sécurité des Nations Unies et des canindengeni Tolanda. Il y a plusieurs réunions qui sont en train de se multiplier. Au fur et à mesure qu'on avance, la réunion est belée pour Salama pour Namboka Congo. Alors, nous avons fait un rapport. Il y a réunion à Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité. Pas Conseil des Nations Unies, mais Conseil de sécurité. Parce que la réunion a proposé 3 options. Option à Liboso, Balobi Boy. N'est-ce pas Sadek est à Congo? Option à Liboso, Tokoki Kotika Sadek, na Monisco. Information et puis renforcer l'opération civilo-militaire. On a des options à Liboso. Option à Mibale, Tokoki Kotika Sadek, Azwa Biloko Abitumba, donc auto-blendé drone, a utilisé Biloko Abitumba sur Monisco et puis partager l'information au cas par cas. C'est-à-dire, nous va partager, nous les importants pour partager. À ce moment-là, Sadek a utilisé base à Monisco, a utilisé Kaka, base à commandant a utilisé Kaka Bibundeli à Monisco, c'est-à-dire a utilisé drone, a utilisé auto-blendé et tout ça. On a des options à mi-balé. Option à mi-sato. Et ça, option Oyo, soutien complet. Il y a ONU dans Sadek, c'est-à-dire, pas sa Sadek, ma coquille nyoso, et à la bombe, et à la soda, et à la bibundeli nyoso. Partage avec information, même attaque aux informations géospatiaux pour diriger l'espace aérien à Congo. C'est-à-dire Monisco appelle ça Nyoso, pouvoir Nyoso dans Sadek. Alors parmi mes options, pays Kakamoko et Zoaki option à Liboso, partage à Monisco na information les États-Unis. Il y a un de Maïka Wana. RDC, 5 pays et choisir deuxième option. RDC, Chine, Japon, na Corée du Sud, na Mboka Nini Olisusu. Donc il y a 5 pays où on va choisir ça qui RDC Moko, Chine, Corée du Sud, Suisse, na Japon. Il faut choisir deuxième option. Mais troisième option, et ça option Oyo, Russie, Équateur, Ghana, Sierra Leone, na Algérie. Donc soutien complet à Monisco. Rwanda a rejeté Kinyos. Grande-Bretagne, il s'est réservé j'espère que Bolanda awa résolution ya conseil en sécurité. Ba option oyo ezwamaki. Bokinde batangi ba pays. Na ba option bazui ya Liboso d'abord na réunion à conseil en sécurité des Nations Unies. Ba yokani ke non Sadek na Monisco ba partager ba information. Basa la collaboration, l'espace aérien nyonso. Deuxième option, Babi Bundeli, Oyo Monisco Asanango, a disposé yango na Sadek, a ti apé ba moyen pour ne permettre na Sadek à ça l'opération wana. Mais là bozo comme service qui va payer et ou ba tie ba option, on n'est pas ça na vote. Première option, Japon, Chine, quelques pays wana bandimi yango. Rwanda a boy, mais majorité ndimaki. Grande-Bretagne à s'abstenir. Habiter ngana otala kaka. On peut comprendre ici que bitumbo tozo bunda na banane. Deuxième option des ici. Donc c'est dit to lo ba o boy bandeko. Et faire so sala makamna ndenge nae. Mais force ya Sadek oye awa. Bazu engagement donc Monisco ko pesa ba outil na nyonso. Ba drone na Sadek pour na frapper ba rebelle. Et le Rwanda ici Kazali azola la pongité à boy mais le bezo kamusa biso. Comment se fait-il que non Grande-Bretagne, Angleterre, Grande-Bretagne. To ebisaka bino na ebisaka bino à chaque fois bandeko. Bitumba oya est ozomona oyo na ebisaka bino eza ondie wenje. Moto na moto aza na intérêt na ye nde tokendaka wenje. Bomati na bisi muso ko somba lamba, muso ko somba chapeau, muso ko somba chaussure, muso ko somba matembe ndenge bitumba ya kopo wana est ndenge baba kopo baba bazana.
Donc France aza eloko ya zwaka. États-Unis aza eloko ya zwaka. Grande-Bretagne aza eloko ya zwaka. Ce boy qui no initiative pour bimi qui no ba kanga marché wana. Moto na moto sko raisonner ben intérêt na nga marché yo et permettre nga na sombaka chapeau na nga na autant. Na be saka na chapeau. Mais bali ba kanga poani na ngonga wana na moto akenda na wende. Pona kosomba matembele. Na moto akenda pona kosomba chapeau bango to bo kosala nini? Ba kosangana. Ya kozomona dossier ya Est oyo bandeko na ngai. Soko traitant na maseki babomaka ba président. Basara ba coup d'état de likambo eza sérieux. Donc il fait beau ça on faut beau tcha pena sérieux makasi. Bo ki a ba option. La pleine réunion conseil à sécurité. Deuxième option Grande-Bretagne à boy. Grande-Bretagne à boy habité. Ngana s'abstenir. Ngana s'abstenir na boy nanga. Non voter. Mais récemment réussi y compris na ba Japon ba pesi position. Donc ba pesi position na bango dans la partie à le boy ba que non qui salume banda. Balobani qui salume banda et tseleka na biso ba traito baza na kati ya armée. Ba traito bazali koyoka te. Eloko nyonso ezaka ne bandeli pe na suka na yango. Makambo zoka ya M23 na c'est une information toza nango. Ceux qui ba meki par baguette magique to souhaiter ngote ba bekita kozwa kisangani Kagame na Kabila ba coopérer ba assassiner nanga. Donc l'histoire va se répéter. De boga que non, l'histoire va se répéter. Alors ese na biso ba congolais. Biso nyonso olinga Tshisekedi, olinga ete courage oyo azui. Bozo ko ki awa na bandela bolanda bien. Bolanda o ka ba pays oyo ba boy option da boy donc qui sont pour, qui sont contre. Il y a boy, mais dans Arbo, la Grande-Bretagne, nous condamnons l'agression, nous condamnons, mais Boka na bandé, les Bolanda. Alors, il y a plusieurs régions qui sont en train de se multiplier. Au fur et à mesure qu'on avance, la réunion est belée, pour Salama, pour Namboka Congo. Alors, nous avons fait un rapport. Il y a réunion à Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité. Pas Conseil des Nations Unies, mais Conseil de sécurité. Parce que la réunion, on propose 3 options. Option à l'Ibosso, Malobi, Boye. Sadek est à Congo. Option à l'Ibosso, Tokoki Kotika Sadek, na Monisco. Baba Nassi Kokabola ba information. Et puis, va renforcer coopération civilo-militaire. On a les options à l'Ibosso. Option à Mibale, Tokoki Kotika Sadek. Azwa ba biloko ya bitumba donc auto blendé drone a utilisé biloko ya bitumba nyonso ya Monisco et puis babanda ko partager ba information au cas par cas, c'est-à-dire ba mususu ba partager mususu ba moni est important ba ko partager te à ce moment-là Sadek a ko utiliser base à Monisco te a ko utiliser kaka base ya a komandaka ko utiliser kaka bibundeli ya Monisco, c'est-à-dire a ko utiliser ba drone a ko utiliser ba auto blendé et tout ça. On a qui option à mibale. Option à misato. Et ça option oyo soutien complet il y a ONU dans SADC, c'est-à-dire pas pesa SADC makoki nyonso ezala mbongo ezala ba soda ezala bibundeli nyonso partage ba information même atako ba information géospatio pour ko diriger espace aérien à Congo, c'est-à-dire Monisco a pesa nyonso pouvoir nyonso na Monisco na SADC. Alors parmi ma option wana pays kakamoko et zoaki option à liboso partage à Monisco na ba information kaka les États-Unis yango yande maika wana. Bon, RDC 5 pays et choisir deuxième option. RDC, Chine, Japon, na Corée du Sud, na mboka nini au sud. Donc il y a 5 pays où on va choisir ça qui RDC moko, Chine, Corée du Sud, Suisse, na Japon. Donc il faut choisir deuxième option. Et troisième option, eza option Oyo, Russie, Équateur, Ghana, Sierra Leone, na Algérie. Donc il faut pona. Donc soutien complet à Monisco. Rwanda a rejeté Kinyos. Grande-Bretagne, il s'est réservé à option mais vous à la dialogue kaka na vous à la prudent. France a proposé à l'obité ngai dans un logo à Kolobate mais na linginde Monisco atikala na Congo parce que bitumba na Congo
esilite. Mais États-Unis a kebisi Sadek. Alors bitango yo za na Congo, il faut za na zone moko yo ko sala ba opération na yo, mais au traverser Rwanda té. Donc États-Unis a interdit Sadek à traverser Rwanda té. Voilà un peu conseil de vie ba pesi Rwanda. OK, j'espère bozo ka ba vérité. Donc awa bozo ka ba vérité. Basengi na kati ya réunion conseil à sécurité des Nations Unies. Chaque pays a sa option na nini pour na kime côte. Japon, Corée du Nord. Plus de 4 pays wana babi faut option MONUSCO appelle ça ba munitions na pour d'abord combattre ba rebelles. Russie ba pesa option militaire. Mais comme côté à Grande-Bretagne, on a une option on peut s'atter bon dialoguer. France, on a une option on peut s'atter bon dialoguer. États-Unis. Bon comprendre niveau complicité zali. États-Unis a ke musika a ebisi Sadek nyon soko sala me komeka kokota na Rwanda te. Au monde après c'est dire mon bitumba zaki ya babitumba bekiri. D'ailleurs ba sabe bitumba bekiri za appelle que non beaucoup muninga na bino mo ya groupe azo mundana na mutu mo ba revaza ye moko bokangi bo tele bakali na makolo foka muninga na bino na beta e yango eza ko salima. Donc ba rebelle M23 ans na territoire na biso azo occupé ba ville o eza na kati ya RDC kanya ba yo na maboko ya ba rebelle bunagana na boka ba rebelle mais ba sengi option les mêmes états na bi que non bo trêve salema pour na kimia et comme na kati ya réunion à conseil à sécurité des Nations Unies États-Unis ka obi sa Sadek non sala nyonso sa me kokota na Rwanda te. Tu connais bisa ngai pas soi-disant partenaire. Donc on a prié dans le mbangu Donald Trump aya. Parce que pour voir au monde Joe Biden. Joe Biden ba parrain politique c'est Clinton. Clinton yende oka muta eroka kenon. Donc comment donc laboratoire où est fabriqué produit Kagame c'est Clinton. Il y a besoin de génocide, il y a commémoration à génocide il y a Rwanda. Joe Biden a dépêché Air Force One na ba garde corps après ça pour nani Clinton aya ko participer na génocide wana ko participer na commémoration à génocide il y a Rwanda. Et là ça dit que non. Donc Air moko bande konangai RDC on dit nzamba lingi makasi. On dit mais nzamba lingi makasi. Parce que sur tout ça li kalto tout ça li analyse. États-Unis a oti kopona jonke o ba nga ba utiliser na tango oyo. Na Grand Lac ba poinani 8 rito c'est rito na Kenya. Nzamba la la kate ni ba kombiso ba congolais boki kuno za se passer na niveau à Kenya. Donc ezabilo museza nzambe. De population balu qui contre ye moi a concrétiser mission ba pesier ou a jouer na région à Grand Lac ezo arate. Nzamba la kate Joe Biden na milicho ndenge tana zo kende bazo baté so toneni ba démocrate na ba républicain pas Trump pas na hauteur moko boy. Donc na milicho sko donc moi pas sa position na bango ezate mais à travers réunion à conseil de sécurité bokine bazo détailler donc ça ti ndoki penda wa bomba makiko azo bima na poasa payo batu bazo kufa chaque jour na kati ya Nations Unies pourquoi basa on est salima poani et première guerre mondiale salemi pour ba résoudre ngo na négociation nda parta wana batali ba ah au lieu to ça ka ba guerre to ka oyoka na kasima e kozala malamu to ça la organisation moko oyo to kutanaka par an en ta 2 fois 3 fois to ça la paix donc to ça la organisation moko oh soki crise ezoya ya ba nation à travers organisation to ki misa crise wana ne basala oni wana donc but nango ezens organisation basala pona ko kim doko moni
ce fléau zoya ne basaga oni wana. Mais comment c'est fait que na kati ya Nations Unies à pleine trêve ba rebelle ba zu ville mususu ba tout les États-Unis pe ça option non neza pour na kimekota otenga na zana option te mais na 5 na kebisika Sadek parce que déjà les États-Unis ont kebisa Sadek ni nezo bata masima na yango bo sala nyonso bo sala mais bo me kokota na Rwanda te oh mo me kokota na Rwanda te yango so mona do tinde bananga oyo do bananga oyo bazali bato oyo bon ata comme ça selon Nzambe o kama mais baza bato génération à génération faut sentir penda misère pour na libela pe bando tala ke no M23 ba kuilingo mezo simba te tinde ba luka bananga wana so comment c'est fait que no yo France bon potaka ba bapeo baza clair te Grande-Bretagne Angleterre France États-Unis baris ba pesi pour ça ba on clair baris pour ça ba on clair que non option biso pesi bozwa ba munitions ba drone au MONUSCO azanango ba utiliser ba frapper ba rebelle Chine ndenge moko Japon ndenge moko mais kaka et comme Air France a pris sa position a comme côté pas monoko on a ça option dans dialogue oh batuni boyo Grande-Bretagne on appelle ça option il faut un dialogue États-Unis on appelle à dépasser à dépasser ligne rouge à déborder à quel musique on a mise à Sadek mise en garde soki boye mais soki bo babilo ko na bino boya nango emeka ko kene na Rwanda desko e États-Unis zo ba bongo so na se na vrai langage clair boye message na so pesa ya on senga la président de la République na senga la président de la République et au grand président prêter serment moi Félix Tshisekedi donner ngazana a joué engagement si s'agit au kufa pour la nation. Dans la minute yo ils ont aussi du Cameroun kaba américain sonité ni ba français réunion conseil de sécurité oyo ils ont les tout dernier réunion oyo RDC a comprendre les nanaza pour naye nanaza contre ye mutasengi biso trêve c'est les États-Unis mais ebo toke na kati de négociation toke na kati de négociation ba sengi bon yo mutosanga ki trêve pesa option ni osala pour la kimekota au nom Sadek ndemo yewana komeka ko traverser ta na Rwanda te donc bozo ko comprendre niveau complot ezali ozo senga sikoyo ba congolais ndenge na otokolanda kokwa M23 ne bazawana baza pour na Tshisekedi été pour na bon to ite to sala guerre parce que Tshisekedi to se perdre jamais ba pour na ba intérêt na ba do ata lelo oyo Tshisekedi alongwe bache fayulu comme leurs intérêts ils ont prôné de liboso eza pona ndipe ata bache katumbi dans le mutuo eza ngonga o biso ba congolais ngai na yosiko ozolanda ngai olinga Tshisekedi olinga ete pona Congo pona intérêt ya Congo parce que yem taza ko engager la République il faut tous à la ini o eza makambo ya opposition te eza likambo ya majorité te eza makambo ya ba congolais oh tout aza congolais à travers réunion conseil de sécurité pour comprendre des niveaux bitumbe zaleli et aux États-Unis aux oppositions on a beau comprendre peut belé babaka Tshisekedi nezo ministère monko hein ministère monko azala wa na bazana marque de la bête. Parce que mutaza da marque de la bête ata bonga mindengeni na obongaka akoshalvi do vine ko chanzaka te so kofi tala biloko lobi na RTNC que non Rwanda zo beta biso ne mwana mukie doit comprendre que non bitumbo eza na est ce n'est pas le Rwanda za comme comment dirais-je eza esprit loko njoto ba utiliser mais pour eza kati na Rwanda c'est les États-Unis bazo manifestant au clair na réunion Yondo ni États-Unis au Koloba que non Sadek bossa l'opération bossa mais bon méga ko traverser na Rwanda te voilà message voilà na code wana iko la kisani biso ba Congo il faut comprendre que non quand tozo mona M23 mona Kagame
mon a France, mon a Grande-Bretagne, mon a pays États-Unis d'Amérique. Comme tous les forces va se manifester. Au babot babane ko battre ba comme ko se manifester et aussi ngasko biso ba congolais. Ba parti politique ité to fanda to eba nini to ko sa na kati ya armée. Il faut ko sa la nini. Na kati ya gouvernement, il faut ko sa nini entre ba politiciens ba congolais, il faut ko sa nini. Mais regret on a chose na mingi mingi. Ils ont un niveau ya parti au pouvoir. Au baza ba premier partenaire. Donc ba Racine ya isika président des pays abimi. O bazaki ba onde bato ba ko zala modèle. Les autres bateaux soki bandi kongo IDPS wana. Soki bakata ngo IDPS ba landaka te formation ba oza aussi passer na partie à est. Si on reçoit un vecteur ba ah bo babilo bo ça la partie na bino bo zata ta lo ba non yo zo gérer ma beto changer mutu. Donc partout ils ont mieux placé pour aider le président de la République. Mais t'as la héros distraction bazanango. On a besoin de pire distraction. Donc Dieu mboka izanango kimia. So bino sko partout vous avez mieux placé ya ko pesa ko porter conseil. Ya ko za la modèle. Pour nous fortifier, mon tour a engagé la République démocratique du Congo. Vous avez distrait. Nango il fallait pas boza la distrait. Bongo boni balé la bino. Yango so bozoga ke non, ce ba rebelle bazui nini zone tel Bougoumen c'est bocha muntu ya Birek. Parti ya nani ya nani. O aza gouverneur na nord na Goma. Julien Palouk, c'est Julien Palouk. OK, bino ne IDPS boza mieux placé o bo comprendre grandeur ya oza ko se passer na RDC. Mais kende na permanence ya IDPS kota na ba forum bato ya IDPS bazali okoyoka baza distrait na niveau moko ya ko sakana te. Na match a balé soki boza distrait bosukani bien koti ba ba kota stade match obeta na terrain bino boza distrait soit oya obunda bozo bunda bosuka kuna de abi ba koma otuna nati ah bien ko koti ndenge IDPS bozali bino ba politique ndenge salema si ba lié na bino na ba ka kono ba rebelle ba ko mpembeni awa kaka de ezala déclaration ezala exercice mingte ba benga ba téléphone nous par exemple l'INC soit PPRD nous pendant art donc botika la bino mosko bino mo bato boza censé ya ko protéger d'abord pour voir la bino mais la distance ezakuna ndiye bazo yebisi ba yebisi bato musuke non soki kabuya akei ba inventeur bobo de kabuya akei bukuna biso beto tiki non. Il faut na bitumba nyonso batala ka lien o eza ko sangisa bato. O eza ko sangisa ne ba privilégier o eza ko sangisa. O eza ko kabola batango no pembeni. Yango na ye ko pesa bino situation ya est réunion à conseil de sécurité koti boki ba pays o baza ba ennemi ya RDC. Ba position o bazui. Ma position bazui na kosenga pe mingi na Gilles Alingeti inspecteur général ya finance tozo luka collaboration na Baris tozo luka collaboration na ba coréen mais bato wana baka okobe ko collaborer na binote se bayoki ke non na matoi na bango mboka wana ba mi bazalaka japa bango mo baza ba exemplaire. Na Corée du Nord, so y même $1 ba exécuter na famille na yo. Na Russie so y même $10 ba exécuter yo. Parce que bon linga teke na bo pour na sentiment pa ya ko ya gagner ah to pesa ba oyo biso toza o. So jamais ba luka ba entreprise na bango ba collaborer na pays na bino pays o bazo ka ba montant on dit ba montant mo emo to mi tunaka. Dernièrement, na hôtel ko
tous en groupe. Tout le monde a remettre quelque chose dans le groupe. Après son nom $10 000, oui. Au bando compter, au moins on a belé ma casse. Ce que elle compter ce que aurait raisonné. Ah, si quoi bah 3 millions au bateau Toyo Kakawana. Oh on a compté, bon on a déjà belé. Ce que bah 3 millions Toyo Kakawana, bah il va on de. Mais ah oui, ça facile. Donc côté on a aligné il faut. Au bêta pena c'était ma casse. On a eu partager. Ma compagne était minute et qui est rapide, il m'a bien signalé. Caméra, tout le bateau, tes armes, les autres là. Tous en antenne partout dans la situation. Donc vigilance, vigilance. À niveau armé, tous en ciment les oisalendo. Les ablos moussanrobi, mais ça a été mené kaga. Coopération bétama qu'il faut. On a un carte à sentir. On a des impartis. Pour nous ça. D'autres informations. Bandeko vous prier, vous continuez à prier pour la RDC. Vous savez que vous priez pour la biso. Zamba Pambolabino, c'est toujours un des serviteurs. Moïse Maoka, affaire à suivre. Ciao. Moi, doit comprendre que non, Bitumbo est dans l'Est, ce n'est pas les Rwanda. Rwanda, ça comme, comment dirais-je, et ça, esprit loco. Njoto ba utiliser mais pour les arcades na Rwanda c'est les États-Unis. Bazo manifestant au clair na réunion. Yo ndeni aux États-Unis ko loba ke non Sadek bo ça l'opération bo ça mais bon méga ko traverser na Rwanda te. Voilà message voilà na code wana iko la kisani. Biso ba Congo il faut comprendre que non quand tozo mona M23, mona Kagame, mona France, mona Grande-Bretagne mon appel États-Unis d'Amérique. Comme tous les forces se manifester. Au babot, babanek, au battre, comme se manifester. Et aussi, on a ce que biso ba congolais. Ba parti politique était. To fan da to eba. Nini to ko sa nakati armée. Il faut que ça la nini. Nakati ya gouvernement. Il faut que ça nini. Entre ba politiciens ba congolais, il faut que ça nini. Mais regret on a la chose à la mingi. Ils ont un niveau ya parti au pouvoir. Au bazar, ba premier partenaire. Donc, ba Racine, il s'est présent des pays abîmés. Au bazar, qui ba on est bateau, ba ko zala modèle. Les autres bateaux, ceux qui bandent Congo IDPS wana. Ceux qui bakata Congo IDPS, ba landarater formation, ba eux aussi passé na partie à est. Si on reste ba M23 ba ah bo babilo bo ça la partie na bino bo zatata on le ba non yo zo gérer ma beto changer mutu. Donc partout les a mieux placé pour aider le président de la République mais t'as la héros distraction basa nango. On a besoin de pire distraction. Donc Dieu mboka ça nango kimia. So bino sko partout vos amis placés ya ko pesa ko porter conseil ya ko za la modèle. Pour nous fortifier, mon toit a engagé la République démocratique du Congo. Vous avez distrait. Non, il fallait pas vous la distrait. Bon, boni, balé la bine. Yango ce bozo que non, ce rebelle basu, ni zone telle, beaucoup mais c'est bocha montu ya birek. Parti ya nani ya nani. Oh, c'est gouverneur na nord na Goma. Julien Palouk, c'est Julien Palouk. Ok, bino ne IDPS vous a mieux placé pour comprendre grandeur ya où ça s'est passé dans RDC. Mais kende na permanence à IDPS kota na ba forum bato IDPS bazali okoyoka baza distrait na niveau moko ya ko sakana te. Na match à balle soki boza distrait bosukani bien coach hein. Bon, on va côté stade. Match au bêta na terrain, bino boza 10, soit oh ya obunda bozo bunda. Bosuka kuna de abi. Bon ba comment retourne na ah. Bien ko coach ndenge IDPS bozali. Bino ba politique ndenge salema. Si ba lié na bino na, bon ba ki ono ba rebelle ba ko mpembe ni o. Kaka de ezala déclaration, ezala exercice minité. Bon ben ba téléphone nous par exemple l'INC soit PPRD nous pendant
art donc botika la bino mosiko bino mo bato boza censé ya ko protéger d'abord pour pouvoir na bino mais la distance eza kuna ndiye bazo yebisi bayebisi bato mususu ke non soki Kabuya akei ba inventeur bobo nde Kabuya akei bukuna biso beto tiki non. Il faut na bitumba nyonso batalaka lien oyo eza kosangisa bato oyo eza kosangisa nde baprivilégia oyo eza kosangisa oyo eza kokabola batia yango na pembeni yango na ye kopesa bino situation ya este réunion ya conseil ya sécurité koti boyoki bapays oyo baza baennemi ya RDC baposition oyo bazwi baposition bazwi na kosenga mpe mingi na Gilles Alingeti inspecteur général ya finance tozoluka collaboration na baris tozoluka collaboration na bacoréen mais bato wana baka collaborer na bino te so bayoki ke non na matoi na bango mboka wana bamiyi bazalaka japa bango mo baza ba exemplaire na Corée du Nord so yibi même $1 ba exécuter na famille na yo na Russie so yibi même $10 ba exécuter yo parce que ba olinga teke na bo pona sentiment pa ya ko ya gagner ah to pesa bango oyo biso tozwa o so jamais ba luka ba entreprise na bango ba collaborer na pays na bino pays o bazo ka ba montant on dit ba montant moko emo tomi tunaka dernièrement na hôtel ko toza en groupe tout le monde a remettre quelque chose dans le groupe après son nom $10,000 oui au bando compter au moins on a belé makasi ce que on compter ce que aurait raisonné ah si ko ba 3 millions no bato otoyo kakawana o ngamo na compter bona mo na déjà belé ce que ba 3 millions toyo kakawana ba iba ngondeni. Mais ah oui, c'est facile. Donc côté on a aligné il faut au bêta pena c'était ma casse. Ya on a eu qu'on partager. Ma comprend était minute et qui est rapide, il m'a bien signalé. Caméra tout le bateau le tes armes et autres tala. Tous en antenne partout dans la situation. Donc vigilance. À niveau armée, tous en simon les oisalendo. Zablo musango bimisa ah te mais ne kaka coopération betama qu'il faut banyanga kata ba sentir. La on a deuxième partie pour on peut ça d'autres informations. Bandeko bo prier ka bo continuer ko prier pour la RDC. Bobo ça peut ko prier pour na biso. Zamba pambola bino. C'est toujours un de serviteur. Moïse Maoka. Affaire à suivre. Ciao.